bapakola po bakoma kitoko roi pona bango. C'est que nzamba zo reconnaître que po moto akoma kitoko il faut atia mafuta. Pe nzamba linga te moto aza salite. Otie poudre ezali lisumu te. Pona biloko matoi. Akomi chrétien ce qu'on a zinde etumba makasi. Ana bana na ngai baba ndeko loba bien. Financement na ngaza ki bien mais à partir tant on a lunwe na musulman, ce qu'on a mondo ko na zo ba retour moka makasi financement et comme ils sont à travers musala. Un mois za mingi osuka bona, ceux qui ba remanier bato na musala za ngam taliboso na robima. Ce qui a permettre tozwa temps ya koleka lisusu pour te expliquer ba sorte ba démon. Eza na démon moko as en circulation. Rôle ba pesa ye démon na démon za musala na ye démon wana rôle ne eza ko yiba bandoto. Comme na ye eza démon morphète. Ozo ki baptême à âge à 13 ans. Après ok kota musulman. Vraiment réponse oyo ata nzamba pesite mena ko ide yo en tant que mosali na nzambe. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Jour déjà, shalom, shalom, shalom. Essayez un peu d'inviter. Hein? Tokoto, parce qu'aujourd'hui, ekoratete. Bamata, Bakita. Donc, Bozo Zouamama Déborah au nom de Jésus. Voilà. Déjà, elle est là, la servante de Dieu. Mamuzungalangala bouye. Funga no caméra, pardon. Funga no caméra. Il fait bolo funga no, funga no. Non, moi, mais on grala. Shalom, l'homme de Dieu. Micro, s'il vous plaît. Shalom, maman. Bangenga bouye. Au comme il mignon bébé. Ya solo. Ah ouais. Zamba solo kum. Zamba rajini saka. Hein? Yesu azongi sabat mobimba. Hein? Oui. Ah. Mais quand ça n'a pas de combat kota parce que là m'sou quand c'est ayote, le comme quoi na salama kité. Papa Gila Bala. Oh shalom, shalom, shalom. Je vois là Ondongo, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom chez vous. Partagez l'émission massivement, invitez les gens et aussi vous devez cliquer, liker, il faut liker l'émission, aussi s'abonner, c'est très important. Maman, bengana batba koto. Bananzambe mbote, na sepeli mingi boko tata ekoki. Mokolo kune rataki melelo eko ratete. Lelo tous ensemble na bino. Bokota, puisque tolingi to banda makamu o abiso ya kolo na biso. Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment na sepeli makasi ko yamba bino. Voilà. Na sepeli makasi ndenge no mona bino. Na zane sengo mingi. Yebisa on va s'abonner, ba like, ba sala non like. Ba s'abonner, ba aimer mission. Bolinga mission o bo s'abonner, bo sala like na kati ya mission. Boko vivre maman. Vivre makamwa minene. Maman Déborah Lelo. Ya mokola Lelo. So mona maman Déborah alai. Bonjour, bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir maman Nangai Moussa Nzambe Nzamba Pambola yo. Na sepeli susu parce que to lakaki ba Nzambe ke mardi lelo to rozala. Nzamba peso santé makasi, apesi biso santé makasi. Pourquoi pas ba caméraman na biso toujours en forme. Donc aux ensemble na bino bozala vraiment wana branché. To pesi bino penza mbote mama Vero bo vanisa bana nyonso na famille bolanda bino nyonso. Mutu na mutu azwa par na ye pona simanango. Bozwa ngonga ko bonde la paix. Tozana kondime ke Nzambe akosala makama minene. Maman nanga Diane, bozala ensemble nesika maman to mujinga bo s'approcher déjà. Bo kilke na place wana po esala vraiment bien na quatre émissions. Nzamba pambola bino tous ensemble. Voilà, je dis déjà shalom à tous ceux-là qui nous suivent de partout.
Allez, katela. Kaka. Yambalo ya daba pasteur bakokata. Allez, katela. Bina na yo. Yambalo ya daba ministre bakokata. Eli. Okay, toka ngola. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi libal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini. Alors nous devons être connectés avec le Saint-Esprit pour que nous recevoir au nion surtout servant de Dieu aye nango le lopona koloba mituna eza ya bino biyano eza ya maman Deborah, mituna eza ya bino biyano ezali ya papa Michael, mituna ezali ya bino biyano ezali ya biso. À l'honneur c'est maman Deborah. Cliquez, likez émission et puis kobo sanate ko s'abonner. Maman, bonne santé. Santé za bien maman. Et c'est là que on tango émission za kitembala. Bona yebaki ka ezaki volonté nzambe. OK. Volonté nzambe. Na mona gravité, na mona eza volonté nzambe puisque mbula pesa li pamboli hein. OK. Ah ouais. Voilà, maman Debo, je pense que tu vas déjà ébélé. Ce que l'on résumé témoignage na yo dans 1 minute seulement. Na que maman ozana na bouche ya roloba mais dans 1 minute la muto alanjo lelo. Okoye bisaye témoignage n'est basé sur sur quoi exactement poto kene na makamususu. Témoignage oyo eza message nzamba tindi pona mokili mobima. Na obenga ngo message, na obenga ngo témoignage plutôt puisque na moni makamo pe na yokoloba. Mais na koloba eza lettre on nzamba tindeli moto nyonso ezala ba chrétien ezala mipakano. Nzamba tindeli biso lettre puisque aso préparer église pour l'enlèvement. Yango atindi témoignage oyo po ete biso to bongo la bitema na biso pe to préparer koke na enlèvement. Donc exactement je mon kitoko ezo concerner moto nyonso ezaka mama Deborah te ezaka yote biso nyonso tozo concerner na kati ete ya mingi banane ezo te ya mingi bana ya nzambe o ba préparer enlèvement. Bon bampaye bako profiter nango puisque à cause pe grâce na dernière minute. Mais mingi ezo lo basir église épouse. Merci maman Deborah ton servant de Dieu. Toropé sayo 10 minutes enfin que au côté de l'atmosphère ya bonzambe wana ya losambo et bon to refongo la téléphone abiso o bando sambele la déjà bato. Na ba question voilà. To bondeli nzambe. Éternel Dieu, na pèsio merci pour Nzambe. Na pèsio merci pour la rencontre oyo.
Na peso merci puisque na yebi ete présence na yo eza na kati na biso. Yawe na ngonga oyo yo loba nde na kati na biso. Pesa biso mayele. Pesa peuple de Dieu mayele oko poser ba question. Pesa biso pe mayele kozongisa ba réponse. Et kozala biso te me yo loba à travers biso. Na yebi na ngongo Satan zo sepelate. Akoya na ba méthode ebele po ete abebisa mosala oyo. Me nzambe yo zala nzambe na biso. Na ngongo oyo zala na kati na biso. Armée céleste et sécurisé biso. Lion de la tribu de Juda telema déjà. Banda ko lobe la biso. Nyonso ekozala dérangement. Ya vol de paroles bégayement, chichotement. Nyonso tout diable a ko préparé mokola lelo. Na kombo na Yesu Kristo. Ekende mosika na li aride. Enik Saint-Esprit aloba. Enik Saint-Esprit akota pe na kati ya bandeko. Ba poser ba question pe ba réponse. Ezala malamu. Zwa lukumu poeto zanzambe. Zwa nkembo masanjoli. N'action de grâce. Na kombo na Yesu Kristo Masia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Ba téléphone na biso to fongoli. Ba numéro izawana. Ba question oyo ozo comprendre te. Oza na posa ya koyeba. Ya kotuna. Lelo ba téléphone isa ouvert. Je pense tina fin ya semaine to oza na live mususu wane ozala. Uniquement kaka pona. Baka parce que mama olbaki wane kozala kobondela pona batu ezala na guérison eza parti nini Et hôpital céleste. Tangu mama okoma na hôpital céleste nde wana akosala nini ako yamba mituna na bino et disons akosambela mingi pona bato bazana ba cas difficile o amona na kaki alimbana mais téléphone eza déjà polele bayo balingi kobenga bokoki kobenga déjà po na kotuna, excusez, mituna. Je salue maman Madekebani. Maman Madekebani, que le Seigneur te bénisse abondamment, maman chérie. Je t'aime bien. Et aussi maman Betty Kokele Anzamba Pambolayo. Ba téléphone est déjà ouvert bokoki kobenga. Maman, est-ce que tu as un témoignage vraiment selon yo na motema mobimba? Oui, batu bayambi témoignage, batu ba sepeli mingi. Bazo benga vraiment bazo sepela bayambi yango. OK. Eloko nyonso eza na Bible batu basepela yango. Mabeso eza libanda Bible mais eza biblique. Il faut basepela. Elo nini oyo eza ba difficulté rencontrer na témoignage depuis au banda. Na témoignage vraiment ba difficulté exacte eleki nango bien. Ezoleka bien. Voilà. À part na mokola na mbule ezalaki, mais sinon te ezoleka bien. Ezoleka nango bien. Voilà, tozo signaler que tolobi bino bat bozaki na mituna, bozaki na ba question. Ya ko poser maman Déborah, bozaki na makamba ko yebisa maman Déborah, elle est là sur ce plateau, bokoki ko poser ye ba question, bokoki obenga. Voilà. Voilà, beaucoup maté, mais bobenga. Beaucoup maté, mais bobenga. Papa, témoignage oyo banda oyebango. Et loko nini est apporté na vie na yo dans quelques minutes. Maman Stéphanie, témoignage, ngai d'abord personnellement, ceux qui ont mon ngai, ils ont résultat ya témoignage oyo. Nanzela témoignage oyo nzambe a sali ngai d'abord faveur. Yakobi misangai, bisika nazalaki prisonnier ya diable, Olivier sans vie. Akomisa ngai mwana na ye alakisa ngai boyebi ya liloba na ye lelo nakomi kovivre na connaissance akoyeba ke non il y a le mal il y a le bien et nakoma kosenga faveur ya lisungi wana ke nzamba asunga ngai nakoka kosala toujours malamu et na nzela témoignage oyo vraiment kobanda 2000 ans oyo toza kotambola pe kosala musala elongo na mama nazana ba témoignage ebele ya bato kobika na sima liloba oyo ezala na mboka moko na forêt équatoriale tokoma kuna nazoko reconnaître na mboka wana baboya ki mama Déborah a témoigné mais nzamba sali miracle mama moko azalaka na problème ya maladie libumu ya kovimba alo nzoka nde ye akenda koluka kobota bakenda kosangisa nzoto na nganga so boko excuse ngai na likolo ya tombo na kati ya libumu mwasi wana nganga tsa biloko ya nyama ya kati mwana ezalaki te alo tango bayeko yebisa biso bon avant biso to pesa bino nzela bo sala musala mboka oyo boya bobondela nanu pona mwasi soki abiki
nde bokosala mosala. Nzambe alola sungaki, ayokaki pe servante na ye, tobondelaki Nzambe, mwasi wana gangi na sima tango toyoki agangi lokola moto azobota, toketala biloko ebimi na kati eza kaka biloko ya nyama, oyo nyama ya zamba na forêt équatoriale. Donc ti lelo na mboka wana totika pe église ezali. Donc Nzamba sala makambo ebele batu bazaka na ba problème ya komona miso, ozomona moto aza na difficulté azoko kotambola ye moko te fu batambwisa ye. Mais Nzamba sala grâce lelo alataka ni manette azomona très bien. Batu ya kobota baza ebele. Donc Nzambe asala ba faveur ebele na nzela témoignage oyo wapi batu bazalaka na makambo ya bakisi pe lokola ngai bo batambolaka na ba engagement même ba pasteur bo ba mikotaki déjà na ba contrat ya makambo ya mabe na ba témoignage oyo na bisika topesi na ba église mususu mingi ba mona biso pe ba yeba pesa ba bouteille ba mafuta o ba s'engager na tina nango bandima ko servir Nzambe na sanctification pe ko landa bobele ba volonté ya Nzambe wana. Donc témoignage des ebele mama. Voilà, na bandeko bozana posa ya prière, bozana posa ya question, bozana kondima, je pense qu'il y a kondima mutu hein. Bozana kondima maman Deborah za awa, wana posa ya ko yokankolo, ya orientation, ya ba question. Tolobi que téléphone abiso est ouvert, bozana temps mingité parce que awa na kin bozana couvre fait. Voilà, bozana posa ya question, tu n'as qu'à appeler na ba numéro wana. Plus 243 89 68 38 025 ou bien 090 plus 243 90 60 21 499 plus 243 90 60 21 499 tous en direct. Donc Olingo Benga autour question maman Deborah Zawana et puis papa Michael Azawana yum tolanda qui témoignage manifester et l'on peut témoignage pour nous témoigner par rapport à témoignage oyo et l'on connaît ne sali na vie na yo depuis Olandi yango en tout cas kola rozwa lokumu voilà to banjo zo appelle. Allô. Allô, shalom, shalom. Oui, shalom, shalom. Mbote, maman Deborah, mbote la sœur Titani. Mbote. Ok, sujet à prière au lobby. Maman Deborah a fait de la paix nangai, daza motona masumu, zamba yotelanga mawa, a changé alpinitara la carte de la situation ici, atangola bodam nanga, atangola bana nanga, atangola ngai moko aussi. Donc, nakana ba douleur na nzoto, manzoto parfois ekende, parfois ezonga na minute ba douleur ane esila, tika nzamba yotelanga mawa, alpinitara la carte de la situation ici. Merci. Ana sujet nanga prière. Voilà, maman Deborah. Alobi, Osambe la ponaye. Azam Tamasumu, Nzamba Yokele Mawa. Abengso, je pense, depuis France. Nzamba Bimsiana situation Oyana, Oyezo Nyokolaye, Ayokelaye Mawa. Voilà, maman Deborah. À vous, tu êtes aux États-Unis. Hello. Hello. Oui, allô? Allô, Oui, bonsoir. allô? Oh, ma soeur, bonjour. Oui, bonsoir. Je pense que vous êtes en direct. Ah, tous en direct. Ouais, merci. Nga kombo na nga serbe là, na peki na la pâte. Pardon, maman. Allô? Ok. Allô? Voilà. Oui. Na bomwana na nga ntango nazalaki bebe. Maintenant sikoyo naza na posa mama Deborah explique nga. Est-ce que kozala baptisé na bomwana soki nakufi Nzambe akoreconnaître ngai te? Question na ngai yango wana. Voilà, merci. Obengi biso wapi? Allô?
nabengi bino na Canada donc naza na posa explication Maman Deborah s'il vous plaît pesanga explication claire parce que ngai pe namonaka ba vision net Maman Deborah azomona kala te nauti mpo kozwa vision ya lèvement nasalelaka yango mpe bavideo mais naza na posa Maman Deborah a expliqué nga vraiment bien mpo asauve nga na baptême. Merci a expliqué kola pambola yo tokati tozwa ndeko mosusu. Maman Deborah qui question. Voilà, allô? 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 Oui, ndeko bengi biso wapi kombo nani pe olobini? Bon, na bengi bino à partir à Belgique. Oui, comme on a Maman Esther. Na bengi na posé Maman Deborah question. Na landa ki témoignage na ye. Là to nzamba banda ko yebisa ye. Azwa brosse sukola munoko. Anika munoko na ye na brosse. Bosko yo makambo alobaki ana nakangaki yango te po ngai pe lelo na moni bazo itanga zwa brosse na sukola munoko. Yango na ngina tuna apesa nge explication nango po na zo l'épisode nini yo yalobelaki yango lisusu. Merci beaucoup. Merci Belgique, nous vous aimons beaucoup. Ba big salutation, ba bisous na bande konoso. Ba na Belgique, maman. Sambela no pona ndeko ana sali confession alobi kola limbisa ye. O sambia pone nzamba yo kele mawa yamba ye lisusu afongola pe banzela na ye. À vous maman. Ndeko yo moto lobaki basambela pona yo nzamba yo kele mawa. Zo loboko na droite ya na tolo. Pe ertozo sambela yo yamba Yesu lelo comme Seigneur et Sauveur kozongela lisu mabete moto so abimi na kati ya boloko eza moto andima te azonga lisu na boloko nalingi na bondelo nzambe Seigneur Jésus oza nzambe na bikamwa mpe nzambe na miracle eza moko te ayaki epano azongaki maboko pamba motu nyonso ayaki epano Seigneur azwaki solution Seigneur oza lobiko olobaki ete ata masumu na bino ekomi mwindo nete lamba ya mwindo soki boye nango epananga na kopetola bino ata ekomi rouge lokola ngola ngai nzambe na kopurifie bino Yesu tala ndeko aye epana yo na mikuma na ye na mabe na ye oyebi kosonde barin oyebi motema ne kolekanga ya lobi na minito yokela ye mawa Yesu kanisa Golgotha yokele mawa pe pardonner racheter na maboko a Satan bimise na possession démoniaque à partir lelo azwa délivrance puisque langeza muke basali belangeza munene basali baza muke Yesu masi atala mosali yeo ya pusani pembeni na yo yamba ye nzambe kote na kati ya lopango na yo pe zipa ye na se robe na yo munene milimu nyonso amabe o ekoki kozongisa na monde o ekoki kozongisa na prison ya Satan o ekoki kotia na libulu na kombo na Yesu Kristo ekene mosika na liari nzambe batele pe délivrer ye na proclamer guérison na bomoi na ye pe délivrance totale na kombo na Yesu Kristo amen Amen. Voilà toza na question ya liboso ezalaki c'était quoi baptême à bas âge olobini po nango ya zwaka baptême la zara mwa muke baptême ma sœur nano il faut te comprendre que Yesu azolobaki aza nzela nzela o azolobaki ezali nzela eza nzela o mituka ezoleka te eza nzela ya boulevard o te nzela oyo alinga loba aza exemplaire aza nzela o biso tokoki kolanda donc kolanda lolenge na ye Yesu abotamaki ma sœur era botamaki basango pe bazalaki banganga nzambe bazalaki maman pardon tokokozwa mutu Allô Allô
Poussana Moussika à télévision. Oui, bonsoir. Pardon, Poussana Moussika. Oh là là. Merci. Merci, ma soeur. Obengi biso na mboka ni. Obengi biso wapi? Merci, que Dieu vous bénisse. Maman Osambela. Maman, oui. Mais Yesu ye moko. Comme azaki exemplaire. Era abotami pe na se mokilo oyo. Yesu abotama na lola te. Yesu Bethlehem wana eza mboka pe na se mokilo oyo. Mais normalement, Yesu comme aza nzambe, comme aza mokonzi, balinga bapese bate mwana moke. Balinga ki peut-être ko baptize ye ata na ndako. Mais ye moko azelaki ti akola. Après ba baptize ye na mai. Na bu mwana ne ba beniraki ye, ba pambolaki ye. Mais ba baptizaki ye te. C'est que mwana moke, batem nano eza nini? Batem eza engagement o moto asinye ke na ndimi kokufa na Yesu pe kosekwa na Yesu. Moto asinye engagement wana. Après ba baptize ye, metala bébé a moke. Engagement nini bébé a ko signé. Baptême, il faut kozwa ngo erokoli oyebi o signé engagement qui appartient à lelo na ndimi kokufa na Yesu pe kosekwa na Yesu. Problème ozo poser nga question que soki nazui baptême te. Est-ce que na oke lola te? Mais yo yokaki nga na porte à l'opang. Baboya kokota nga po na baptême. Balobi soki ozwa baptême te orokota te. Première fois na kufwaki na 1992 bakota nga te. Baboyaki. OK. Il faut ozwa baptême badinisa yo na mai. Nazo peso exemple ya mama ya apôtre Michael. Mama ya apôtre Michael azali mama présidente na kati église catholique. Era yoki message oyo. Mama wana a décidé ba baptiser ye. Ba baptiser ye et bimisi trouble na église catholique, il faut ba longola ye. Pona nini andimi ko zwa baptême mususu. Balobi na mama wana baso livrer dans Satan. Mama wana fukamaki liboso basango. Mama yebsi basango. Si réellement eloko na sali soki eza na Bible te na sali yango na volonté na nga na fukami bosengela nga prière ndenge bolobi na bela liboma. Mais soki eza na Bible prière bokosala nga ezongela bino retour à l'expéditeur. Mama na kangi miso afukami era yaki kofongola miso basango balongwa. Puisque bayebi ete eza biblique. Donc, toujours la marche à Jésus. Merci, maman. Merci. Conseil Zaki Azwa baptême. Conseil Zaki Azwa baptême. Voilà. Ceux qui n'église néo-apostolique, balobi pona ni ozui baptême wana. Pesa ba référence na Bible. Merci. Pesa so lingi Yesu ko linga na nyonso. To yambande koyo. Allô? Ah, bonsoir. Natanga kite maman lobi nini? Ya? Ya voyage ya? Ah, ok, ça va. On a en pleine émission, on a en direct. Rappelez Ngaï dans 2 heures du temps ou 3 heures du temps. Merci. Voilà, maman répond deuxième question. Isaac Nini. Deuxième question. Ah, brosse. Aloti, bazobisani kamunoko. Ilingolo bani. Nga ba yebsa kinga. Nzama yebsa kinga brosser minu na yo na pepsoda. Nga pe na zui pepsoda na brosser minu. Mais nzama yebsi nga ke minu no zo yebso ko brosser eza ote. C'est-à-dire brosser motema na yo. C'est-à-dire confesser.
soki bazoyeba soki brosser balingi bayeba soki chaque temps il faut qu'on confesse kolala na lisumu te. Il faut motema na yo ezala pembe net mino ya pembe. Donc brosser wana ozo brosser mino ote ozo brosser nde motema. Voilà, allô. Bonsoir maman. Pour ça la musique à télévision. Bonsoir. Bonsoir. Pour ça la musique à télévision. Oui. Il y a un poussa déjà. Olanda olobinin. Kombo langa Sœur Élysée na ben na fin de Chine. Na linga na tuna mama Deborah concernant dépouillement extérieur. Voilà. Ce qui réellement nzambe balobela keni pona ba bijoux. Parce que c'est Nathalie na moni azola tababilo kwa matoi. Est-ce que kuna nzambe ba pekisa qui était pona ba bijoux et puis maquillage. Na éviter ce qui télévision nanga ndezo tromper ngai ou bien za bongo. On dirait que assez maquillé. Mais la landa qui va place msaloba qui que fallait pas tia rouge à lèvres va bloquer comment à bongo. Mais on dirait qu'il y a tia poudre, est-ce que poudre ça m'a bête? C'est ça. Merci beaucoup, merci. Merci, merci. Merci beaucoup, à vous répondre. Voilà, maman. Soki otalinga bien, au monde a teke na tie maquillage, na tie pe rouge à lèvres te. Nga d'habitude, nazala ki nano ba poisonné nga te naza pembe. Mais soki lelo na yina ezande poison. Munoko na nga ezandenge bot na botama eza bongo. Na tie brillant pembe na tie rouge à lèvres te. Soki olobi maquillage na tie maquillage te. Poudre nzamba pekisa ngo te. Mafuta ropakola nzamba pekisa te. Puisque nzambe alobaki na gai na mokana Esther, bana basi wana o balingi babala roi, bo pesa bango mafuta bapakola po bakoma kitoko roi pona bango. C'est que nzamba zo reconnaître que po moto akoma kitoko il faut atia mafuta. Pe nzamba linga te moto aza salite. Na olia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute on a 4 bena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Bon, tout ça là boy. Moi il nazana mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio nazana ngo na agence moko boy Nazareta. Sarita, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na fali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte de colon baza à niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la porte à Kosunkayo, à Ozuka Biloko Golia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non.
Nazareta nzala na Congo esili Julia ngana kangisaki ya fufu ya mode yo bandika na fufu oui pona Nazareta tona système mbimbi na mbongo shingo bon ok nzala esili Ça qui dit sérieux. Biloko nzamba azopekisa eza lokola ba mascara basil wana origine nango euti na Jezabel. Mokana un roi ezolobango. Jezabel abanotia basil. Donc aza mutu a liboso atia biloko wana. Ba rouge à lèvres. Pardon maman, to yamba mutu. Mais soki otie brillant, otie poudre ezali lisumuté. Pona biloko matoi. Pardon maman, zozonga la question. Shalom, shalom homme de Dieu. Ngai papa Gabi nazalaki kosenga lisungi ya prière liboso mama Deborah na kanisi na sina solo na mama Deborah déjà mais mikolo ya mbanga esute na ebite soki babis nasenga prière po nazana ba difficulté makasi na kati na ndako ngai mwasi na ngazaki musulman ngazaki chrétien mais tango na lingi mwasi ezaki obligatoirement ngana kota na musulman na koti na musulman tango na koti na musulman bonazaki na nazaki na mbongo ya kosisa mbongo libala te tango na komi na mwa muke na sungi na vide libala na zongisi mwasi na ngai na kati ya chrétien tango mwasi na ngai komi chrétien siko na zinde etumba makasi ana bana na ngai babande koloba bien financement na ngai zaki bien mais à partir tango na lungwe na musulman siko na mondo ko na zozo ba retour moka makasi financement ekomi so na travail musala un mois za mingi osuka pona soki ba remanier bato na musala za ngam ta liboso na kobima mais ba mususu okutu bata ba kobo baza makasi kuta koleka ngai te batika na misala bon na senga soutien mingi pa mama na bana na ngai basonga na voix normal po bana bazolo ba pena normal te pe mobulu na ndako ko bebisa ba télévision na soma pena parents il faut na soma ta 3 TV na ndako so na sombi ba bebisi encore ba écran pa ezaka kozwa beli ba 4 yango isili dango na senga soutien. Merci, Zala toujours en ligne maman ko sambela. Voilà, maman. Vous comprenez question nae? À comprendre. Ok. Si ça n'a pas matoi. Pona biloko matoi, mokolo na kufwaki, nazaki na ba visa mike na matoi. Mais eza na place te nzama yebsanga ke longo la vis. Ayebsanga te, au contraire, ayebsanga kotiaka biloko te omoni ke eza na attirance mingi eko compliqué bato yango natiaka ba vis nanga peut-être na témoignage ya bato musu nzamba lobaki pese mutu na mutu aza makambo ne nzamba loba mais epa nanga eza mokolo nzamba reproche nga nango te yango omoni natiaka ba vis nanga na matoi même na témoignage nanga eza na place te na pekisi mutu ke kotia vis te pese na yebi bato ebele bazozwa verset oyo bazozwa verset oyo ya bani Israël bazwaki ba bijoux basali veau mais après verset wana na Ezekiel nzamba azoloba mwana mwasi alokota wana atia ye ba biloko ya beauté ba nini ba gourmet ba nini na maboko ba biloko wana. Donc soki ozolata biloko wana poko attirer bato eza péché wana eza idole mais moto alati po attirer ni moto bon ekoza péché koma nzambe nano reprocha nga te soki nzambe reprocha yo bondela pe a reprocher nga na kolongola. Merci maman Debo, nga naza question poser yo. Yo zo pesa témoignage olobi bato basalela o nzambe a reprocher yo. Oui. Voilà pourquoi nous vous disons que la Bible est ali zamba munene. Donc so okoti yango ko kazete ke ndenge na mona bande komsusu. O otei mabe eloko ana eza bongo te. C'est comme si yem tesa la Bible yem take la Bible. Bible exemple d'ailleurs Dieu dit à Salomon ame la vie noté mais a pexi batum suta bika pona Salomon vino le kana mungongo na ete. Ngala nina tuna yo lobi ke bango basambela nzamba reprocher bango mais pona ya reprocher to rolata. So bango pe ba o ba otala yo. Nzamba reprocher ba ote na batir si.
bazela mkonza ba reprocher bana ba tire sinde batika nzambe reprocher bango par rapport à Bible kotanga verset biblique eza ko reprocher puis eza mutu nyonso te onzamba kolobela nzambe yoka nzambe eza mutu nyonso te akoloba nzambe pe eza na mutu nyonso te akovisite kaka okufi atalisi yo makambo nzambe akozwa bien mutu moko me ayebisi baninga c'est-à-dire par rapport na Bible ozo comprendre kapona yo zozela nzamba reprocher yo te par rapport balanda yo na lobi te nzamba reprocher nga par rapport à Bible nga naza na verset à l'appui o nzambe alatsa mwana oyo babwakisaki na zamba Ezekiel 16 nzamba lobi atia ye ba gourmet bon se pe ba lobi ke Esther pe ba maquillaki ba pakola ki mafuta batia ye te batia ye ba rouge à lèvres batia ki ba rouge à lèvres te mafuta baloba ki mafuta mama balobi bien mafuta totanga biblia mama oh Jésus merci kana mama debwe banda kavo balobi bien mafuta question sambela non de quoi na oyo a lobi ya musulman et puis na mama oyo alobaki alinga lisusu nzambe parce que yazalaka na kanda donc yazana manque d'amour parce que akola na ba blessures intérieures na ndeko ya musulman kuna na ndako ne ndeko ya musulman mon frère nga yo yebisaki ngai na bandi kosambela bana no mais na yebisa yo boy naza trop pris nazo wuta na internet koteya nazo ke na ndako bamusu bazelanga pe bato ba chaîne de prière yonde chaque fois kotaka na ligne na okanisanga na yebisa yo pe na lobaki ata obengi nga na audio ozwinga te tindelanga audio na otindelo ba prière mais nde olobi ke mama Deborah tiki na tiki te naza trop pris chaque fois na tindelako ba prière na audio délivrance à motu en tout cas ndenge za bazoko utiliser nga ezate ke kaka wana basambela moto abika ça dépend moto muso ko sambele pe sur place abiki ezande nza mabongisi net un serviteur de Dieu moko oyo aza na États-Unis on a bondela ki kaka na salle oyo abenga ke no bela makasi mwa ete na bondeli abiki sur place wana eza volonté ya nzambe eza na mususu akosa 3 jours eza na mususu chaîne de prière akokene 7 jours mususu akokene 21 jours mususu akokene 30 jours mususu 50 mususu 100 il faut kolandaka ba chaîne de prière jusqu'à ce que bana babika bosoki omoni pe mwasi no azaki na musulman sikoyo akomi lisusu moto azaki na musulman akomi okomozwa ba attaque na ndako na yebisaki yo bien eza kaka ba démon wana bazolanda basalo bongo po décourager o lâcher mwasi siko bondelaka nzambe mingi okolonga bituma wana eza bituma ekosila lelo lobi te na yebisaki yo mais ozo comprendre te na osala modèle nini mama bien ensemble merci zana to kanana mutatinde ngai pe nazali kosenga soutien pa mama Deborah pendant ma campagne de prière na benga partir aux États-Unis en tout cas comme on a Gabi. OK to ya mandeko yo. Allô. Azeko senga prière. Mama Stéphanie olinga ko ya mbanga te bandaka la so na bengi yo ya mbanga te na ebiti so ile eloko nini. Merci. O nini nanga. Kalinga ya mbotenga kuna yebi nanga yote mbali boso benga nga batemo ata bino mo yango no lingo ya mbote papa likamni papa nga Gabi papa Gabi mbali boso yango yo na omona to tikala ko benga na te pa Gabi obandi malembe pa Gabi okomenga ngando na katikati leo benga na oyamba pa Gabi na okata papa Gila ba na oyamba Allô. Shalom, shalom. Shalom, shalom, mami, shalom, shalom. Ezali ngai mama Godeline na mboka Amérique. Vraiment, nalandaki témoignage nyonso ya mama Deborah ndenge eleki. Vraiment, nasepeli kobenga en tout cas abondela pe po na ngai. Vraiment, nazana mwa problème
totungisanga mwa moke ezali ke nazaki kozwa bandoto quand même nakolala na loti na lamuki na tongo na se souvenir na ndoto mais ces derniers temps en tout cas nazomona na kolota mais na tongo boye na kolamuka ekei nazoyeba lisusu ndoto wana te soki nakokanisa yango peut-être nakozwa mwa parti mais vraiment nazwa yango mobimba boye ezokoka te yango vraiment nalingaki kosenge pa mama Tekora abondela mpo na ngai nzambe vraiment amitalisa nazongisa lisusu bavision na ngai. Merci ma maman chérie, maman na moni olisu na yo ki na sepeli ko na live nzamba za lokumu mama bisous bisous. Amen, merci nzamba pambola binoto. Maman bonde la pona ye. Prière ba rêve, pona zo ba rêve azora susute. Na bandote komi flou zela. Tozo ndeko yo. Allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir maman Déborah, bonsoir la princesse. Et là maman Lauriane, Afrique du Sud. Nazana question, deux questions à proposer. Question à nga liboso. Question na ngai ya liboso nalandaki ba témoignage ya mama Déborah très bien. Question na ngai ya liboso sur question na liboso yango ezobimaka te hein mama. Question na liboso ezobima te. Eza nini? OK. Question na ngai ya liboso ezali sur ma grossesse oh ndenge mama Déborah expliquaki sur ma grossesse oyo bato balongolaka na bakisi balongola na bakisi kote bana wana bakendaka kote batiaka bango mais sikoyo susi na ngai ezalaki nayeba sikoyo bazemi oyo ezalaka ke moto alongoli te mais zemi ekomplikaki elongwaki sikoyo bana wana na ngai nayeba soki normalement batiaka bango wapi parce que mama Déborah expliquaki ba département nyonso kote batiaka kote bana nyonso na bakendaka sikoyo bana oyo babimaka te mutu zemi ebimi boye normalement mosusu eloko moko esalaki ke zemi ebima amelaki kisi te alongoli yango te sikoyo bana wana bazalaka wapi? Tu comprends? Deuxième question maman. Question na ngai ya mibale eza sur bana oyo babotamaka na nzela ya inceste. Nalingi vraiment nayeba soki sort na bango vraiment ezalaka nini. Eza bana ngo bazalaka na mona ontere bazalaka ba malheureux. Siko na ngai nangaki nayeba vraiment pourquoi fina bango ezalaka Congo. Parce que mingi base santaka baza délaissé na ba famille même peut-être moboto abotie baza santaka délaissé nalingi vraiment na yeba soki sort na bango ezalaka nini et pas nzambe. Merci beaucoup maman. Merci maman Lauriane, moi si à papa Guy la balle. Merci. Maman Zelato Yamba. Gabi, papa Gabi komio na lingani naye soki azobenga nga linga ya mbete. Donc zala moi mukuse oya na na question ya mama Lauriane ya liboso kanyaki à vous. Avortement oyo omeliki cité. Omelaki kisite maladi ezalaki zemi bimi. Mwana wana aza juge na yo moboti. Puisque bébé wana ayebi eloko te. Bible lobi malheur na basi oyo bakozala bazemi na temps wana. Malheur na basi oyo bamelisa ba bébé na temps wana. Pourquoi? Puisque bébé asali lisumu te mais bako juger po na yo mama.
soki ozoko se comporter bien bébé na yo pe akomata enlèvement oyo abimaki pe na zemi par force yo melaki no kisi te maladi ekangi ye zemi ebimi soki na minute wana bakojuge selo lisumu na yo soki oza bien mwana wana pe akie na place a bien me bana oyo avortement forcé bakufi na lisumu avortement oyo bameli kisi akufi na lisumu ya avortement yo molimo ya avortement oyo eza epa na yo mama elo meli kisi mwana wana akufi comme aza juge par rapport na bacaratere na yo ye nde akokende na elola te akokende elola te à moins que place akokende wana esprit na ye bakepesa ye na mutu obie mama moko boye ake na banganga ake bota makuna soki mama wana ake na bapaster akofese mwana wana kozwa grâce. Merci. Bon, pour na question ya mibale ya inceste. En tout cas mwana nyonso yebi ke na boti na inceste, il faut rememe na basali na nzambe. Ka yo moko yebi ke ondeko nanga, mema ye na basali na nzambe, yebisa mosali na nzambe ke mwana o na sanisaki nzoto na ndeko nanga, yango na boti ye. Bakosala prière. Bakosala prière, yo kofuta offrande de rachat. Opesi na bapaster wana bazosambele offrande de rachat po barachete mwana wana na kan ya bato inceste. Mwana wana kozwa grâce, akozwa pardon de péché. Kobwaka ye te. Ata mwana abimi na maison d'avortement, yo keno luke na banganga. Kobwaka ye te, mema ye na bapaster, tubela ke mwana oyo na keno luke na banganga na bamarabu. Yango na boti ye. Bakosa prière po na mwana wana, ofuteli ye offrande de rachat, ale mwana wana azui délivrance, azui grâce. Merci ndeko moka tuni biso toza en direct, oui, toza en direct. Benga na ba numéro wana parce que kalaming te trokita. Maman Deborah Koyanolo. Pour la bataille au Sambo, je pense Maman Deborah va faire la prière. Voilà, allô oui. Va faire la prière. Allô. Oui, bonjour ma soeur. Tiffany, tout ça en direct, hein? En direct. Oui. Moi, nazobenga na Belgique, nalingaki na yebisa Maman Deborah aussi. Par rapport à témoignage, j'ai vraiment na bénéficié mingi pe nazui ba réponse belé na ba partie belé o aloba qui n'était ba 144 000 et puis na côté o aloba qui est sous azalo kwa na mwana pyramide ponga pe nzambe ala sanga mwa makambo mwa bongo. Donc du coup vraiment na glorifier nzambe parce que des fois tant on a bané comme on a mitu na habi est-ce que ça bien ou bien ça normal que na mona ba makambo andengwana mais na oloba na obenga ye na privé poto solo là juste na linga kina singa Maman Deborah soki moye kokozala abondela pe pona nga ponga pe naza na kaya mama moboye wa lobaki kala zai komona makambo Mexico yo bandoto azo capter lisusu te. Donc nga pe na koma plus attaqué parce que tant nazai komona bandoto wana na bato ebele nazai ki ko se confier, c'est comme si baye ko bloquer nga siko. Donc ça fait déjà quelques mois OK soki na moni ndoto donc à peine na ofungola misu tout on dirait ba effacer ngai na mona isusu longo te donc na combien de déranger. OK. C'est ça. Merci beaucoup ma sœur que moi makambo ebile. Merci bande ko se tozo benga to za la bref mukuse parce que maman pas répondre à la bref. Maman à vous. Soki omoni oloti ndoto wana ebungi ozokanga ngo te soki nzambe asungi biso soki a permettre tozwa temps ya koleka lisusu po to expliquer basorte ya bademon eza na démon moko aza en circulation rôle bapesa ye démon na démon aza mosala na ye démon wana rôle na ye eza koyiba bandoto
kombo na ye eza démon Morphète. Morphète. Rôle ya Morphète ayibaka ba ndoto ayibaka ba vision. Okolota ndoto aleyi aye ayibi yango ake nango même ata ba vision atande to prophétisa. Ayaka pe ayibi vision ake nango. Mais il faut ponder la makasi po ndoto wana ezonga. Ou bien vision wana ezonga. Diable armé na ye eza makasi apesa biso espace te. Yango moni soki nzamba so yebisa biso totamola sainteté po ayebi ke armé ya Satan eza makasi donc azo rôder comme un lion de Bible lobi. Eza démon Morphète ayiba bandoto. Soki ozo bondela pamela démon Morphète omona chaque fois so ozo bondela su ko benga na ye omona bandoto pe efongwami. Allô, allô. Bonsoir, obengi biso api kokombo nonan. Abengi bino a parti à Suède kombo nanga Pierrette. Maman Pierrette oyo kayo. Ok, ngai na ngai kana poser maman Deborah question. Posez à la mkouse s'il vous plaît parce que tozo ki masimangonga. Ok, question nangeza na zoka baptême tant nazai na 13 ans. Après le baptême, na yeko comme un musulman, na sali un an na musulman na moni ke simbate, na yeko zonga sou chrétienne. Mais tant na zonga chrétienne za mabanda olatsanga makambo na bando mona makambo ele. Mais siko na mona ngo lisusu te, bando te bloka makambo sonza mabanda olakisanga na mona ka lisusu te. Qu'est-ce que je peux faire pour que ba makambo wana zonga? On a gagné tout na maman Deborah. Et Zina n'a pesé sur le même thé. Ma camion se débat. Merci beaucoup, maman Deborah, pour répondre à eux sur Salanini. Mais bande quoi Londres, point non, mon abonté. Bande quoi Londres. Maman m'a dit, il y a bande quoi Londres. Toi, on a posé sur la qui témoignage. Jusque-là, il n'y a que la France, il n'y a que la Belgique, avec Nathalie Moussibou. Tu saluer, maman Deborah, vous. Ozo qui baptême à âge à 13 ans. Après, ok, kota musulman. Vraiment, réponse au yo. Ata nzamba pesite, mais na ko ide yo en tant que mosali na nzambe, il faut zonge la baptême. Si réellement ozo qui baptême, pour nani ok no kota musulman. Pour ce moto azui baptême, azui engagement. Na lia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Chayo na mwamba. La minute na kata bena katika tasaki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as une galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Nako sa su mulongo kuna. Poto zela susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé comme bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sungayo, a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent.
Ah, direction Elengesa, Mokoto numéro 1. En face, c'est l'église catholique. Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a fufu. Oui, pour la Nazareth, dans le système Mbimbi, dans le Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandi elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe ya le Nazarien.